Ok. Mais naza na problème, na komi na problème nga na lipasa na nga. Azotanga so à l'aise te. Kenine. Alobi noke nga na kobala te. Poto. To signer ba pacte na ye ke ngai na ye muta kobala azate. Mais nga na koki ko continuer boete na ko continuer na ye te. Donc à part maman Magali. Zong sana moi micro muke. Ba part bo signer ki na ezaki yaka na makata parole to bo melena ki makila et puis après kolongola zemi bo continuer ki souvi na bino. Oui, après kolongola zemi to continuer vi na biso normal. Normal. Oui, normal kande to zalaka. Ye abandai kolinga te mibali ba pusa na pembeni nanga. Ngapi na bandai kolinga te basi ba pusa na pembeni basi ba pusa ni pembeni na ye na bundisa bango. Na bundisa bango ye pe alingaka te. Mais ngai nazo kokasute ko continue na vie oyo to bimaka na ndeko nanga donc na kokango te za posoba na posa na bala mais to. Bonjour, na balandini sur la télévision. Bonjour na communauté congolaise. Bandekongai bomeka koyoka histoire ya pasi pe mawa. Yaya neleki oyo mapasa babandi kobima ensemble. Ndekonangai lisolo tobeta awa ezali bana ya mama moko pa moko ba mapasa oyo babandi kotala ba filme enfant mwana bimi. Boyoka lisolo oyo troba toujours ba parents bozala ekenge na bana bino. Ndeko na biso ya mwasi aeko avouer makambo oyo babandaki kosala ngo na bomwana oyo ndeko na ye lipasa na ya mobali alakisaka ba filme enfant mwana bimi. Oyo za papa oza mama oza bana ndako oyebaka te nini basalaka. Bandeko na ngai esali pasi pe mawa ya komona ndenge mwana mwasi azali koloba makambo oyo babandi kosala na sentiment na bango mais na adolescente ti bakoli. Yaya na ye afongoli ye moto Diego kao ya vi na ye eza yaya na ye moto abandaki kosala oyo nyonso bandeko na ngai e mwana mwasi pe azwi pe loyenge sentiment babandi kosala tala makambo oyo ba parents botika vie ya discussion bokipe bana na bino bandako mwana azali normal ya kobanda kopesa conseil mwana mwasi to mwana mobali oyo aza okola mais ba parents mingi bakipaka te tala esika lelo famille oyo ezali na mwa souci ya komona makambo bebaka te ki mwana mwasi ya sia longola zemi ya ndeko na ye bamela na bakila epesi pasi pe mawa yango to lobela bino ndeko na nga bola na video ya témoignage oyo ya ndeko la biso amei koloba pona tina ya libala to ndeko na ye azali basinyaki parte ke moko na bango akobala te mais lelo azalaki yango na ignorance lelo ekweli yango aye kosenga na mokili mobimba bio to sala émission pona ko éveiller conscience ya parents ba na biso partout bokeba kotika bana na bino ya mwasi sa koli mabele temi. Bon, gana lipasa nanga tokoli tozala pe ka biso mibale tokoli biso mibale ensemble na ndako. Ok. Des fois maman atekaka papa asalaka pe tonde kotikala mingi na lipasa na ngai tolingana mingi tonde kolingana makasi ti tokoli boye lipasa na nga abande ko yakolakisa nga ba filme ya ba filme ya ba porno. Ah ba pornographie. Oui, ya ba. Oh moi c'est dans mobile ba ko sangana nzo. Oui. Maman Magali matia moi micro, Régis déclaré micro. Bon. Lipasa na nga abande ko yakolakisa nga ba filme ya porno. Il faut attendre soit na chambre na ngai Magali tala mwana zotala mo boy penga pe na bengi yakolakisa nga ba filme ano lakisa nga lobby muna pe aye aolakisa nga pe ba filme wala yo na lipasa no na kata ndako na kata chambre tando la chambre moko tant to koli tando la sous chambre moko te tant to komi baba 11 ans boy tando la sous chambre moko te papa loba ki eza bien te bakabola biso ba chambre yeso azwi filme wana a télécharger filme aye nango na chambre nanga aye kolakisa nga monga pe na bibise yaka yena ba filme wana ozwaka ngo wapi alakisa nga pe ndi ba télécharger ngo allez après mkomususu aya
ayebisi ngai umagali papa na mama baza te. Ok. Tosala ndenge tozotala na film. tozotala na film alobi tosala ndenge bango mpe bazosala tomeka. Jésus. Bon. Nazaki pe mwa mukie. Environ de quel âge? 12 ans, 13 ans. Ok, 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans. Ok. Allez. Donc, na bino, ça va? To sala kasi. Bo meka ndenge bo tala na ba film. Oui, to meka. Alongo ye moko, alongo linga bilamba. On a to sa bongo toujours landa, on a fui to tinde ti téléphone. Ba makambo bazot. Toujours téléphone, toujours tala ti alongo linga yi elamba. Alongo linga, bon, nazaki kutu na robe, pardon, nazaki na robe, amaitinga ka robe, wawa. Ale, abandi ko simba ngai wana, nga pena bandi ko simba ye. Première fois, to bima na ye. Makila e bima nga tellement ebele, donc abandi kutu ko banga etikala muke na funda pa maman. Donc, première fois, non, tu étais vierge, je peux dire. Oui. Ok. Makile bandai ko bimanga ebele. Alinge kuna funda pa mama, aibi nanga te kusala bongo te soko fundi pa mama komuna mabe, tuka na tikaki. Tukuma ko sala ngwa chaque fois. Donc comme habitude. Oui, soki papa na mama bazate, to koti na chambre, ata kuti papa na mama bazali, do bando mona ngo normal. Donc on peut s'enfermer la chambre. Oui. Si et comme qui habite deux fois tant souye ku tout temps to ke classe au mona tant to zonga boye ngamoko na kena chambre na ye ngamoko na komi ko banda ye ngai moko to komi ku ozwi elengi wana yo moko ngamo na zwe elengi wana na komi ku bima na ndeko na nga na ko koma na zemi na ko koma na zemi na 18 ans na âge à 18 ans na komi na zemi na ebisi mwana classe na biso moto ando kanga manepe mingi si mwa classe na biso nde naza boye naza na zemi atunga uza na zemi na âge oyo zemi yango ya nani en tout cas na bombelaki oui c'est vérité c'est que zemi naza nango eza ya lipasa na ngai OK na ukaki yango ezaki soni makasi na ebisi kaka te naza na zemi garçon ngo kutu avandaka na nini okosika adresse na kusika abina nga sava siko to sa ndenge nini ngabitende na zaboye na zapene loko te mais ata na ndaku na ozwa tambongo epa ya maman kanda uta kote kalemba ka kitaka saki na kuyiba ta quelque chose comme ça soko yebi ata muntu ata kisi ata eloko moko wa ko pesa poser melongo abina nga sava problème ezate nous quand même 15 000 francs na osunga yo ngai pe masala kinga pa vie na biso moko boye ça va na kepe na ibambungu na ke na pesi camarade na ngai ameminga pepa garçon ando te kaka na pharmacie garçon abina ngano avant kutu kena longolo zemi fonga moko na bimana yo na zaki na choité to zaki pe tout près ya examen to ça l'examen dissertation na zaki na choité na nzimi yaya wana bimina ngai ale aye ko pesa nga kisi moko boy moko a bakinga na se moko apesinga na mela binanga sava kinde nande na kenenda kuna banda ekokoka te paswana douleur anyo swana lipasa nanga azaki kuto courante ke na longolize ayebe naza na zemi mais ayebi makambo longola to sala programme soki to sala ponga ne pe to ndo sala examen ngamu na sala no makambo na ndenge nanga na mayele nanga ka mwasi ebisenga sava zela examen soki leki to koyeba nde to sala mais ngai lokola na zaida na camarade na ngamoko azaki déjà maile makasi koleka ngandi na kende to sala makambo wana ti na sala examen wana na makila na zemi zolongwa tango ukomaka na zemi réaction ya lipasa na yo ezalaka nini tango aki ko annoncer mokola liboso il était dans la joie la tristesse il s'en foutait abangaki donc ya makasi OK abandai ko banga magalisi ko na osala ndenge nini to osala ndenge nini boy en tout cas to bangaki biso mibale très bien
tobanga biso ba to ndo mona eloko ya osala tenda ebisa ngai ça va c'est bon tozela no makambu ya ba examen eleka bon to luka moyen donc ngana kokaina bon to na kende ko betela ngandi kama na nga to sale makambu na ndenge na biso sanki lipasa na ngai ba. Ok, d'accord. Ndenge oye da Bravo Josie ou eza télévision ba parents baza à vie. Oui, ba parents baza à vie. Soki lelo balandi yo ndenge bazolanda ozobeta lisolo boye oanonse bango ke oye ka koavouer na télé bango mo badécouvrir yango kaka eloko nini vraiment émotivé plus oyo dévoiler secret tu te reproches de quelque chose ou bien vie ozosala ezosimba esu te ou bien eloko moko boye ou bien tu as besoin ozala peut-être délivré ou bien okangolama du genre comme ça parce que eloko nyonso ezalaka na bit nango moto asalaka parce qu'il y a la famille ezali peut-être en ce moment baolando bakozala choqué peut-être famille ekokabwana sor ya lipasa na yo mobali est-ce réfléchissez na nyonso wana? Oui. Ok. Tanti ndi naza boye nalingi na bala. Ok. Mais naza na problème nakomi na problème nga na lipasa na nga azotanga so à l'aise te Kenine alobi noke nga na kobala te poto to signer ba pacte na ye ke ngai na ye muta kobala azate mais nga na koki ko continuer boye te na ko continuer na ye te. donc à part maman Magali zongisa na mwa micro moke baparte oyo bosignaki na ye ezalaki kaka na makati ya parole to bomelelaki makila et puis après kolongola zemi bokontinuaki sous vie na bino? Oui, après kolongola zemi to continuer vie na biso normal. Normal. Oui, normal kande tozalaka ye abandai kolinga te mibali bapusana pembeni na nga nga pe na bandai kolinga te basi bapusana pembeni basi bapusani pembeni na ye nabundisa bango nabundisa bango ye pe alingaka te mais ngai nazo kokasu te ko continue na vie oyo to bimaka na ndeko na nga donc na kokango te za poso ba na posa na bala mais to Jacob et Isaac aminisaki maloba nyonso ya malamu na kati ya vie ya Jacob akangola maki esiko yo zali dans mosusu ozalaka na kati ya susi ozalaka na yango lokola moto bungisa libambo nini lokola moto bayina lokola moto bachola mais tikana eso na ntongo ya lelo Zamba azalaka moto ya bato oyo bachola Zamba azalaka moto ya bato oyo bayina Zamba azalaka moto ya moto oyo asila kobungisa espoir na moya lelo Zamba lingi kozongisa l'espoir yo za peuple nelaka bongaka na libota te peuple nelaka abongaka na famille te peuple nelaka Zamba yaka koluka ye lolenge na lukio na moya lelo sota na kata mokanda jeunesse otali histoire ya Joseph abotami na kata libota na ye Joseph abotami na libota kaka ya Jacob aboti bana 12 na bana 12 oyo abotaki moko azalaki Joseph azalaki na likabo moko lokola ya commerce tata azwaki mesa ya koleka famille azwa simbisi yango mwana na nzela ya koloba ke mwana sunga famille mwana salisa famille mwana kotambola mais mwana ayokelaki zuwa na kati ya libota ya Jacob eyokelaki